Infection eza maladie moko oyo ezali sexuellement transmissible. Infection soko ekoti na nzoto mutu ekomi sexuellement transmissible. C'est-à-dire pour que infection esila na nzoto na yo. Donc il faut ndeko oyo bozana ye a partenaire na yo, il faut yepe azwa traitement. Infection soki esila raté eza na kisa mundele. Na kisa mundele infection esila raté. Mais na médecine traditionnelle même si une infection no ya ndenge nini surtout soko ko ina maboko na docteur Ahmed, sachez bien qu'infection na aussi lisango. Même si bandeko sala ko bandiko sala bandiko bimisa bapi ba perte blanche belé zobima na boder moko ya bien te et bimiso ba pota na niveau ya pareil génital na yo. Donc docteur Ahmed Azawa na zala ba produit très efficace pour na ko traiter ba problème nyonso wana au Italie infection. Na 21e siècle oyo nazo remarqué vraiment que non biso mibali beaucoup plus to komi na ba matalité moko boye soki moi ça na sima muke donc komi lokola mwa ngambu moko. Comment se fait-il que tu es un homme de Dieu, un prophète, aux sala kisabokoko? Donc omoni des ans makambo moko mibali place wana eloko ndeko koyeba na chaque moto nzamba pesa don ya mutu na moto donc ozana don moko et que don wana osaleli yango te otiki bato bakufa et que yo izana don ya guérison moko il faut osala eloko moko pe bikisa bato sachez bien que non mokolo suka o toyoka ke non jugement kozala nzamba ko juger mutu na mutu selon don o azana ngo na kati na ye o ya tiaki na kati na yo atiaka ngo po na yo te parce que soka atiaka ngo po na yo moko ko ni porter guérison te donc atiaka ngo pour que bato mususu bazwa guérison donc yo zo sala ngo te c'est que omoni ngo importance te nzamba atiaki eloko na kati na nga po na ni c'est que le col nzamba tsaki na katanga na zobi ki sa peuple na ye na nzoto parce que nzoto eza enveloppe pamba tant enveloppe baby ezo senga kisi oyo ezo traité yango ezo en état normal. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, les abonnés de Sarah Tola Télévision et pourquoi pas de l'autre côté les abonnés de Télémonde 243. Moi c'est Adingalapa, votre émission c'est Santé pour tous.
Santé pour tous, vous savez que la santé n'a pas de prix. Biso to mesana comme la bino makambo ya kitoko ya malam obino bolingaka mingi na Top Media Télévision autosa la bino avec le guérisseur le docteur Ahmed Oya cabinet à l'âge 2000D aux Zomi Bongo na République démocratique du Congo na avenue Lubefu quartier Lemba Foire na commune Oyo ezoko porter ka kombo ya quartier wana ye azali awa lelo tokolo bala o etali banzoto na banzoto ya biso ba papa tokolo bela pe bongo o etali banzoto ya ba maman et puis nous allons aller musika pona ko pesa bino solution o ye bomi tumisa malisusu te o etali ba infection ba produit eza awa asaleli biso produit o ezali adapté na ba climat o nyonso ya ba saison biso tozalaka nango surtout bino ba yeboza na poto savon oso sokoli yango oza mobimba ezoko sokola peau ezoko limisa ba infection ezoko longola makwanza mapalata o nyonso ezali ba mécose na nzoto ezoko kindi. Voilà, il est dans nos murs monsieur le réalisateur ce qui to lobela yonanga langage moko est-ce que on peut kofungola yango justement pour montrer na bandeko ba passion Bayenion sur Bazan a besoin de l'Obiko. Et nous sommes avec celui qu'on appelle le guérisseur, le docteur Ahmed. Docteur Mbote. Mbote, papa. Bonne santé. Voilà, boni bureau kunezo tambola malam. Oui, bureau zo tambola ngo malam. Tellement nzamba pesa biso déjà mandat ya ko traiter bateau. Donc hier moko zo tambusa biso na msala wa. Voilà, une semaine tu étais na ngomba prière tu travaillais hein. Bon, en fait, au moni, dans le bac, beaucoup plus. Donc, tu peux ça, tant dans le biso, il faut que ça peut tant dans le parce que ton Zambé a joué grâce moko boy ministère moko atina katinanga et ça pour nanga mon côté et ça pour na peuple na c'est-à-dire il faut na kinaka koluka à chaque temps na zoluka oyo bana bakolia parce que tozana temps moko oyo et comme déjà temps ya soir église ya Nzambe zana temps ya soir to ko tika bana bango moko baluka lipa te il faut to kende luka lipa mais pas nani et pas Nzambe moko ida ko yeba keno qualité to quantité ya nzala ya bana il faut bilei boye po yango omona na temps mususu na limwe dans na concentration na ba prière c'est vraiment ça. Voilà, lelo bana na Nzambe bandeko balandi nyonso ya ba télévision oyo babiloko na yo et les kaka bazana besoin babika nanzela ya ba produit oyo zanamo omemeli bisoni. Oui, eloko o na sali ya sika ezali savon savon na sali pona bandeko parce que na yambaki mo bapel mingi pona bandeko bazaki na ba problème ba picotement ba mususu ba batindi ba photo ba nzoto e baby ba mapalata ba bloko moko donc ça ce sont des infections parce que tozana ba infection ebele infection ezana manifestation nango oyo manifestaka na niveau ya peau maintenant savon oyo ezaka ka moko te na sali savon ba sorte ebele parce que ekoko zala ozana problème ya syphilis et apparaître ba mbuma nango to ba bloko nango ebimaka na peau donc on peut essayer savon ou salami na ba produit ou ko traiter syphilis parce que ce qu'on peut si ou ko traiter infection ya blénorragie et ko tumba epo yango ba savon wana ezali très efficace pour la bande de nyonso o bazana ba problème wana donc soka saleli yango ako zala vraiment donc na peau na ya malamu ba bloko nyonso ebimaki ko disparaître ba produit oyo yo saleli savon ezali ba produit ni bon eza ba produit moko naturel parce que eza bande ko mingi tango oyo na bande ko sala savon wana juste na vandaki et na vandi donc na vandi na bande ko mona comme si eloko moko na vision na ngai donc nazomona ngo na si bango na ça savon bo pesanga moto donc bando seka ngai ba secrétaire bazaki na bureau bazo seka ngai ba bisinga bureau ça savon na bino ça savon donc juste tant na bandi ko sala na sali na silisi bando tunanga est-ce que vous avez na full na bibo mekana to ba meki ba mona full ba gangi bango nyonso donc ce sont inspiration moya kinga ngambo ko nazali so na vanti nazota la savon oyo nazo pambola Nzambe makasi nazo pambola Nzambe parce que il y a plusieurs produits au na salaka et la kanga bongo et la kanga bongo donc na vandi boye et ye na luki beaucoup plus na salango au même moment pour que na bunga te tant na sali yango wana et résultat wana bimi nde sala que non na multiplier ba mususu na ba jour ozoya donc ça ba bloco moko naturel donc ba bloco moko naturel ba mélange ya ba kasa ya ba dindi donc yango salinga ina bimisa savon oyo
na ba mafuta o ya bona o ezalaka mwa ya kokangama makasi wana donc ba mélange wana nde na sali savon oyo bandeko bazomona awa ezali savon moko o esalami naturellement. Voilà. Donc ces savons ici, mesdames et messieurs, comme on a ezali acacia savon. Acacia savon. Lorsque vous avez ça, vous avez la solution. Il y a kokwanza oyo zo kwanza wana. Pour wana des fois et comment bekai lokola nyamoni nazala na bekai bunanzoto. Avec ça, nzambe akosalo grâce. Acacia savon eza wana pour la solution na yo. Pour na koboma infection nyonso oyo eza na peau. Mais docteur, infection oyo eza na peau, so déjà eza na peau, c'est que ça peut na kati ya nzoto na kati kuna ekoti. Savon pe eza na possibilité okota na kati bien yazo suka kali. Savon azo traité peau infection ya kati tozana ba ararero ya infection oyo tango mutu azomela ezoboma infection na kati. Et bomi infection kati yango na route koloba, il faut na yeba quel type ya infection mutu azobela. Azana infection nini, azana syphilis, azana blénorragie, azana staphylocoque, azana ba infection nini on yeba à partir wana nde traitement nango ekokende complet. C'est-à-dire ba savon nango na ba kiste nango ya komela poussière na liquide. Donc oyo kosala ke tango azui traitement wana esali ke infection na ye esili et azui guérison. Bandeko mingi bazo posaka nga ba question. Oh docteur toyoka ki infection si la raté. Donc ba bloko wana na lingi beaucoup plus na profiter na répondre bango. Infection eza maladie moko oyo ezali sexuellement transmissible. Infection soko ekoti na nzoto mutu et comme sexuellement transmissible. C'est-à-dire pour que infection esi la na nzoto na yo. Donc il faut ndeko oyo bozana ye a partenaire na yo, il faut yépe azwa traitement. Yépe azwa traitement. Donc tant yépe azwa traitement, yo pose traitement, ne sali ke bino mibale infection aussi là. Maintenant soki yo ye yo moko, ozwi traitement. Tant oyo kozonga, ozongeli partenaire na yo. Ça chebe ke infection zongi. Malgré kozonga na niveau ya likolote, mais e kozonga au fur et à mesure tant ko bando te tango te nde osala ke eko mamakasi surtout pe bazala na moi mibali ebele moi basi ebele donc yango wana eza ba bloko mususu o ezosala ke no lelo ba ndeko ebele baloba infection si la raté yango na lobaka beaucoup plus infection soki si la raté eza na kisa mundele na kisa mundele infection si la raté na médecine traditionnelle même so une infection no ya ndenge nini surtout soko ko ina maboko na docteur Ahmed. Sachez bien qu'infection on a aussi les sango. Même si bandeko sala que bandiko sala bandiko bimisa ba pi ba perte blanche belé zobi malaboder moko ya bien té et bimiso ba pota na niveau ya pareil génital na yo. Donc docteur Ahmed Azawa na zala ba produit très efficace pour na ko traiter ba problème nyonso wana au Italie infection. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est comme ça que Tokende Malé, mais vous savez, le docteur Ahmed Azalane juste na 20 minutes. Mais 20 minutes, on est à la minute, il y a Motouya justement pour vous aider. Il y a Kotanabanda Kunabino. Les infections, à l'obit, Ata, Ezayama Bende, avec l'aide de Dieu, comme appelle ça intelligence, comme appelle ça savoir, Ndenge appelle ça vision, appelle ça provision. Il est là. C'est un serviteur de Dieu, dédié aussi. Bango appelle ça kiss, mais la personne qui guérit c'est Nzambe. Et ces visions là aussi, et où t'as directement et pas yéme yango pe appelle ça provision pour la makamususu yé à salaka. Mais beaucoup plus na lingape ko signifier na bande konabi souhaité. Omoni surtout vous qui avez beaucoup de partenaires, vous devez faire très attention. Les UST et épargnaka mutute. Ne pense pas que le kola yo ozo soit kirwana, oza sukure, ozo melabakisi. Otiki vi ya kindumba te ya kimobulu te ya kokotisa troisième le colono partout ya koluka moyen appareil no mutunyo so donc à naviguer maman papa. Il faut faire très attention et c'est difficile pour que l'infection ici là. Voilà. Docteur Nakum Naza intéressé quand je parlais Naza qui intéressé mingi na produit oyo pomade oyo iba. Pomade iba oyo. Donc on a besoin au mec un peu ko signifier biso iba elingi koloba nini et puis rôle nango ezali nini iba oto si. OK. Ngana simbi nanga. Iba ezali produit moko o na sali pona bandeko ba mama parce que ba bengi nga mingi. OK. Oh docteur Ahmed yo to moni osolo bela plus ba papa biso ba mama bolingaka biso te. Na lobi mama na lingaka bino tellement mingi voire même kolika ba papa parce que bino ba yo linga ba mama mingi olika biso. O memanga pendant 9 mois et bo sali ke na bima na mokili oyo lelo soki mutu amoni ngai a sepeli nanga
c'est que ezamba moko pona maman moko o amemaki ngai na pendant 9 mois nda bimisanga na mokilo nalinga kabino mingi yango na saleli bino produit o iba ezali iba femme na iba homme. Iba femme ezali pona ba ndeko oyo bazali na ba problème ya tolo tolo ezamuke donc azo akomi kokende koluka ba soutien moko ezana ba chiffon ya minene pour que apparaître kaka na miso batu ke non yé pas na tolo en réalité que non tango ndeko moko oyo alingaka beaucoup plus basi o bazaka na tolo akomona ebongo asepeli na ye alingi ye après tant ko découvrir que non na tolo na ye eza vraiment muke akoluka kokima ye e ko ya kobota lokola déception na ndeko mwasi yango na souci wana ya komona ba makambo wana Dr Ahmed asali pour moi de iba wana ezali na iba o ezo développer tolo ya ndeko mwasi et ezali na iba o ezo développer sima ya ndeko mwasi parce que lelo na 21e siècle oyo nazo remarquer vraiment que non biso mibali beaucoup plus to komi na ba matalité moko boye soki mwasi azana sima muke donc komi lokola mwangambu moko et comme lokola ngambo donc ba wana il faut to tshaba ngwane car il faut to landa ba o bazana ba sima ya minene donc yango Dr Ahmed a sali produit wana o c'est très efficace ils en inconvénient mon côté o ça qui est non de coston a sali yango a développer tolo naye a développer simanaye et exemple kozala vraiment malamu et pour na bandeko mibali et ba papa o bazape na ba problème ya troisième lokolo na bango mususu abotama ezala kaka mukuse et azana posa développer yango donc a kozwa wana ezana deux sortes ya pomade iba pour na ba papa eza oyo abotami bongo alinga développer na oyo docteur pardon nautika yo continuer oui pour na iba wana etali ba papa pour na troisième lokolo j'ai deux petites questions pour nous mais na kotika pe o ya ba mama do likaboité naza na motuna moko pour na sunga bande komoko baza na ba comprendre ba yeba nini oyo il faut biso to sala Montréal aux osalanga sin to zona de transition puis on se retrouve tout justement après merci olandelaka papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo to jeune garçon kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bagene mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace et le silence démarquable viens cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle Aqua pour la hémorroïde Acacia pour la prostate Awika renforcé spermatozoïde Iba pour la colisanzoto ya papa Arariro pour la infection Ahmed Azo soigné Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle IST hémorroïde diabète hypertension hypotension hypertension hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Bonaba Miki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Na c'est qui publicité oh docteur conception yo mom to sala ki bien ba artiste va jouer ba to sala donc ezali ndeko moko mundir ba yenda sala ki namoni audio voix na za mundir ba oui eza mundir ba namoni le monstre Yams et sexinga ka place hier atuni Olanda ka papo pona nini ya lobi zela akebo ya kepo asala ndenge to sala fête papa na mama boy avant ko tuna moko esi akoya ki kao à répondre au moni logo ngala ndela papo non c'était bien voilà docteur tozongi awa merci na réalisation ndenge bazong sibiso na plateau awa produit oyo iba oyo ya basi Rio lobike il faut ko vimbisa poitrine ya maman il faut ko vimbisa ndenge asima ya maman et ezali na délai té ezana limite moko boyete que non ce que bandi ko sala ngo par exemple après une semaine de komona tout le vimbi ou bien si me vimbi bon ezali kirmo ko sala ngo pendant 14 jours et ça seulement 14 jours et donc ndenge na sala kango déjà na sala ngo na quantité nango normale
pour que 14 jours wana et silimba la moko ya moni mbala moko nyonso se développer et se développer ce qui a moni que niveau o ekomi a moni que se pena ngota za na posa a développer ngoli susu wana nde o madeko ya lisusu mais ce que pour na ngai na ngaka beaucoup plus ndeko ezala na taille moko normal ezala pe exagéré te pour ekoma mutu nyonso azoleka akoma ko chaika donc na sala ka bongo de kotanga yango asalile en 14 jours 14 jours traitement sili yemo kwa moni résultat oyo kopesa ya malamu wana parce que bakisi oyo eza ba produit moko très efficace. Docteur ndenge zaboye soki moi sazo appliquer yango par rapport ya ndenge ya cimenterie et comme ça peut moi si le cola obiso to monaka et varien wana et doxy et comme c'est peu plat. Oui, donc et comme c'est bongo parce que ezali arozongo mi balé ezana moko oyo azosala massage wana massage ezana moko oyo azoba kezalo kwa sipo. Donc azoba kango pour que ça que et bongisa forme na ye et bongisi forme na ye pesi taille moko ya bien OK et kozala ke tango aleki batpe ba sepeli na ye et soki paza na ndako libala papa zalaki na petite ya kobimaka libanda po amona ka ba oyo ya libanda ako koma ko tala vraiment oyo kaka ya ye ndako parce que docteur Ahmed na souci azosala parce que ndeko moko posanga question alobi comment se fait-il que tu es un homme de Dieu un prophète ozosala kisabokoko donc omoni des ana makambo moko mibale place wana eloko ndeko koyeba na chaque moto nzamba pesa don ya mutu na moto donc ozana don moko et que don wana osaleli yango te otiki bato bakufa et que yo izana don ya guérison moko il faut osala eloko moko pe bikisa bato sachez bien que non mokolo asuka o toyoka que non jugement kozala zamba ko juger mutu na mutu selon don o azana ngo na kati na ye o ya chaki na kati na yo achaka ngo pona yo te parce que soka achaka ngo pona yo moko ko mi porter guérison te donc achaka ngo pour que bato mususu bazwa guérison donc yo zo sala ngo te c'est que omoni ngo importance te nzamba chaki eloko na kati na nga pona ni c'est que le col en zamba tsaki na katsanga na zobi qui s'appelle na ye na nzoto parce que nzoto est enveloppe pamba tant enveloppe baby ezo senga kisi oyo ezo traité yango ezo en état normal tant oyo e komi na makamba molimo a komi na maladie spirituelle c'est que wana docteur Ahmed akolongola kazaka ki docteur alati kazaka ki prophète akoti mabondeli po na koluka solution ya ndeko etali spirituellement mais o etali physique papa okoyaka kawa na kosala le produit oyo et kosala ke ozwa guérison na yo olandelaka papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo yo jeune garçon kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bagene mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace et le silence démacadé viens. Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force. Pour la faiblesse sexuelle. Aqua. Pour la hémorroïde. Acacia. Pour la prostate. Awika. Renforcer spermatozoïde. Iba. Pour la colisanzoto ya papa. Arariro. Pour la infection. Ahmed Azo soigné. Dr Ahmed Azo soigné. Faiblesse sexuelle. IST. Hémorroïde. Diabète. Hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Benabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Voilà, mesdames et messieurs, comprenez que Tozalaki Nakati à plateau. Plateau au Tozalaki Nakati Kuna Nanda ku place boni to sala kamosala na biso. Mais comprenez Tozana Kinshasa, Tozana Congo, courant et kata qui brisque du fait que Tozo est latent. On était dans l'obligation Yako Bimalibanda pour vous faire juste ce travail. Na souci kaka Yako informer bino, vous savez les docteurs comment on en a eu, ils moi passi parce que azana moi patient est belé. Faut pas qu'il des fois kutana bango, faut à consulter, faut répondre et na ba appel na bino, un message na bino alors to linga ko kanga eta et belé te à part awa. Ba tu belé bazo benga déjà téléphone na
et totika qui en a réception parce que ça nous dérangeait aussi. Voilà pourquoi Bomonique se déplacer pour toi aussi ça 3 minutes il y a émission Nabiso Awa. Nous allons nous excuser, hein? Vous allez nous excuser par rapport à changement, il y a décor. Docteur, na tunaki mutuna, maman oyo ba règle wana ezo kobima des fois 7 jours, ezo sala solo et tout, akoki ko sala nini, mécanisme nini, moyen nini oyo ezali pour que cette femme a retrouvé totalement santé pour infection ici là. Ok papa, il y a des produits où ils sont très efficaces pour nous. Deko oyo si ce que comme le niveau c'est-à-dire infection est comme chronique. Ok. Et comme makasi. Pourquoi? Lorsque moi si infection côté et comme a déjà signalé comme on a déjà période naïe et comme il faut changer date ils ont sauté et tant que déjà moni bongo il faut y déjà que ils ont anomalie mon corps infection et côté ils ont que détruire bon vers ils ont brillé en gros pour que et ça là que date wana et ko perturber maintenant tant azomona bongo azotraiter infection tende salaka kino akomi komona ngo tantôt 7 jours tantôt 5 jours ezobima kaka pe ezobima na quantité moko ebele mususu akomona ebimi kaka goutte moko esili akomona ngo lisusu te mwa mobimbati mususu akoyebisa docteur na mwa moko na moni yango 2 fois namoni 2 fois mususu akoyebisa docteur 2 mois yango nazomona ngo te tant ozomona surtout et c'est très risquant tant ozomona ngo te omoni yango te mais ebimi et fandeli na niveau ba trompe et ko boucher ba trompe comme il a ba problème il y a ba douleur na niveau ya bas ventre et ko provoquer le ba cancer à la longue donc ba produit ezali ponango ezali vraiment que non ndeko o ya sana problème parce que au fur et à mesure aux autres kango et ko provoquer la stérilité ko bala to bala déjà aux ananda ko libala ko mona que problème wana ezo sala que ozo concevoir te et bande comme sous ko mona boti déjà esuie 10 ans de 10 ans, 15 ans à bon pourquoi? Parce que l'infection et baby c'est déjà bon où il s'allie que et comme un problème ou à concevoir donc bah produit ezali wana ou ezali donc ndekondé il faut benga tant de quoi bengi docteur Ahmed na plus de 143 89 97 78 138 plus de 143 89 97 78 138 soit oye na cabinet ezali na lemba fois na avenue Lubefu numéro 17 na lemba fois na avenue Lubefu numéro 17 juste en face ya ça de Matembe de Jova docteur Ahmed Azawana soko yewana to bandaka beaucoup plus na consultation to kolukato yeba maladie na yo et umeli ezui bané combien maladie na yo et provoquer nini et salini et en dehors nango kisi nini oyo ozwaka o bande ko zo déjà avant to kisi nini ozo zuilango déjà pour vin ozo zongo na vie mobimba donc docteur Ahmed a parti awana ndako yeba solution nini o akosala pour que apesa yo ba solution moko oza approprié na kana yo pour ozwa guérison soko bande komela kisi oza ki pour na vie mobimba au katiango aux 8 traitements une fois pour tout ezeli parce que ezala bande ko belé o bazomela ba kisi o mundele o docteur ya mundele pa pesa ye pour na vie mobimba trop de médicaments dans nzoto ezo affaiblir ba organe mususu ezo boma ba organe mususu na longola kate ezala médecine ya mundele eza médecine ya donc soko zomela omeli ba kisi wana trop yebake ekoboma ba organe mususu ekokoma na problème donc conseil européen ça bandeko bazana problème ya infection bandeko basi to bandeko mibali parce que na bandeko mibali pe ezo bebisa ba hormone ezo créer ba éjaculation précoce eko créer lo ba so de pisse eko créer lo ba douleur hormone subi na suko bandiko sentir chaleur comme ko sentir loko la pilipili ou comme ko sentir moi mukusa moko na niveau ya kati wana ezo sala ketango ezo kende makasi eko ko taper na prostate et ça les lieux inflammation à prostate ou comme la problème ya prostate masu bezo bi malisu bien te donc infection eza maladie moko oyo bakoko batela ngote eza la papa eza la maman okoki ko batela ngote eza maladie moko très dangereuse oyo ekoki ko bebisela yo makambo e bebiselo makambo e bomi couple na yo e kaboli yo na papa e kaboli yo na mama et sali ke e bebisi pe appareil génital na yo mobimba oyo ekozala vraiment que okomi mutu moko échantillon o na baka moi si soka zana ndako libala zobota te akomi loko l'échantillon et papa pe soko zana na ndako ya libala eke côté wana na niveau ya mbeto ozoko kate okomi mobali moko échantillon c'est que maman il faut alukela yo remplacer
papa pe soki maman zo kokate et papa pe akolukilo remplacer komona kino couple oyo ekokota problème makasi yango docteur Ahmed abetaka c'était donc oza déjà na maman obali déjà ozana bana na yo kolinga te couple wani kabwana po avenir abana ndeko beba donc docteur Ahmed azawana pour na solution ya ba problème na bino ozo tungisa bino donc nzambe atia déjà loboko nzambe apesa déjà mandat ya ko traiter bato po babika ezo senga kaka yo moko ndeko. Oui, parce que docteur Ahmed a posé la question, veux-tu être guéri? Si tu veux être guéri, le cas docteur Ahmed, pour que ça solution. Voilà, merci mesdames et messieurs. Ah, on est au maître fin na émission na biso, mais docteur, est-ce que vous avez un moment pour la émission au coach pour que tu sois moi nanga suka na kokoloba docteur Ahmed a traité kaka maladie infectieuse a traité maladie ebele il suffit yo opposer kanayo docteur Ahmed a yebi ke kawana ezabo ya ko traiter yo ka oyo docteur Ahmed a traité raté a ko biso ka ke no ka oyo bengelinga na traiter rango te donc docteur Ahmed azawana te pona kolia bino mbongo mazawana pona kosala bino relation ya malamu oyo kosala ke no à la longue lobi et aboutir na ba makambo ebele docteur Ahmed azawana pona ngo eloko ya suka na kokoloba baboko la maladie te malade des amwana te pour banda ko dépenser pour nango salaire na yo bimi okati boye $100 oyo na kosomba kisi wana ona melaka pour na vie mobimba donc wana zoboko la maladie bomba mbongo wana pour na bana bande konanga oyo babotami bazokola pour que lobi bazana venir à malamu bazana venir malamu même en absence na yo donc yaka pas docteur Ahmed ozo traitement une fois pour tout nzoto ezonga naturel okoma ko voilà, merci mesdames et messieurs. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, vous allez suivre ça aussi sur Sarato la télévision, Top Media Télévision et pourquoi pas na Télémonde 243. Bisika Boni Oyobino Bokozoa message Oyo. Voilà, nous vous demandons à ce que Bandeko Balandi a émission Oyo Kandenge Docteur Alobi Baboko Laka maladité Nanzoto. Baboko Laka maladité. Prenez votre temps, Vous avez suivi l'émission numéro OPESA affiché Wanezali numéro naïe. Appelez nombreux, surtout bino baye bozan a besoin de lobby, copé besoin, il y a une solution pour notre santé na bino. Docteur Ahmed a traité capé tali maladie andeke. Docteur Ahmed a traité au Italie nini prostate, tension, tout ça, il est à Salakayango, il est là pour ça. Nzambe atindaye justement pour na koluka moyen à sungape à tonga banzo tonabino. Tokaboni awana docteur Ahmed, que Jésus-Christ a été to koluka le sous mokolo ya vendredi pour que to solana et to salane sous émission mususu. Allez, bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.